Salut, coucou les gens, j'espère que vous allez bien. De nos côtés aussi, ça va par la grâce de Dieu. Merci de vous abonner à Miss Elongation, merci de vous avoir abonné à notre chaîne. J'aimerais partager avec vous parce que na pause 30 minutes à pause nanga. N'a partagé na biso mukie concernant audio ya maman ya LB, ex belle-mère ya Mervyn Bondonga. En tout cas, j'ai eu mal ya oyoka audio oyo. Mama LB oa mama mabe makasi. Oza vraiment mama mabe makasi. Osungi te. Otali ata bana oyo mwana yo aboti na Mervyn te. Ya koyoka ke mama nazoloba comme quoi Mervyn azalaki pont. Komeka kozongana na Mervyn te. Mervyn loko amemi makambo na media. Na réseaux sociaux nde toza awa na quartier na biso Kingasa Mongafula to sambwe quartier mobimba batio na media monde mobimba bayebi ke oza na problème ya oza na problème ya éjaculation précoce komeka su kozongana na mwana wana te komeka te azalaki po yo omona poto mama kotala ka elongi na yo olakisa ko ata ambassade ya RDC ya Canada place ezalaka na Congo oyebi te. Mama ba LB oza mama mabe makasi, peu importe Mervyn aza impoli, peu importe mabe ya Mervyn, mama comment on connaît Marie-Jeanne, mama Marie-Jeanne oza mama mabe makasi, osungi problème ote. Osungi problème o ata mukie te mama. Pona ni yo mo okende kozula mwana o visa te. Po kapasi wana ndenge ezalaka. Pona nini yo moko okende ki kozula yo moko sala ba démarche te oya na mwana o na poto na Canada te pona nini. Mwana ya mtu mususu a se sacrifier ko se sacrifier ti na dernière énergie na ye asala ba effort pour akotisela mwana na poto. Peu importe problème ango eza soki ndeni mama olingaki osilama mama. Ata opesa ye conseil pesa ye na ba manière moko boye po epesa indice te ke bozalaki na profit. Ozomona ata ogangela LB na mwana yo ata opesa ye conseil opesi yango na ba manière moko boye po epesa indice te ke bino famille